Mbo na Kishasa Karine mutando sangisa bino ki mukonzi na bino oui tano domina baninga nyonso parce que yo zaka nonte o sala Yvette mayamba te Yvette wa métis po Yvette afinga Karine nene ya muta joua rôle wana na oloba na bino nene ya za très dangereuse moni batami kouse bazana na complexe barane loko mon katsa bonje nzamba sala bango incomplet so azui haine ako boma yo tala mama Kongo taba tayi na bango ba ese pas na mawana suki Nadine eza ba haine moko bo bazana rage à seigneur ba esa seigneur so do na mona ke na ko beto masasa okufi donc na muta kela na mokili créateur na nzambe na ye barana kanda nzambe nene ya loko yo sala Karine ata famille na mi bovana na Kishasa ngana même ato de toute famille na so do sola ka venir no esa baleki nanga plus jamais beaucoup tana lupanga ba nene ya na ko esa ba ndeko nanga nyonso plus jamais beaucoup tana lupanga ba nene ya plus jamais ba nene ba lupanga na biso oya ko yamba ba famille ba nene ya bo benga na téléphone non kata lié oza jalouse a muninga envie ka via muninga moyibi bas bande ko moni nene ya komeko tambo na mida la Taylor wana mida no bazano ba rano na Karine Mokonzi mais nene azadi na mida mututo afinga ne Karine nene akina ko komeko luka ko mise camarade bino mo bovana ki abo monaka awa mutakala Manuela bima awa nena tina ka nene ya okumisa Manuela mutute soki Jaël Show lelo tia ke na F victime longwa mais c'était nene ya qui était devant bon ça là dirait que mo bete Karine on peksa nene ya ya ko bana ko finga efali na ko finga mo sa fali na ko silika na ko kote mabe na ko mabe Karine na kote manjo ise kan toi bo etete botika boka tandira ki oyo nene yo kana na ko pesa mutako pesa ko pesa mutu no piki ma mukusa kasi fona peso kana una mona so place okoma mulai bien yo kana ni mutako pesa mo ko finga mutu on vie Karine tala yo na komine hérité wata akomi wata yana ngai wata yana onde nakini biso sto ba wata bazaba baba yana biso mais par rapport makambo oyo zo sala lelo c'était Karine nene ya complexe jalouse mal placée beaucoup man ko amuninga beaucoup mateke ko futa mbonga batanoela madinga oyan ayana réseau sur solo baboye na ko pesa noela madinga mbongo te mbongo wana abimaka na muntu wa gouvernement moko batanga ko papa moko boye na gouvernement ba photo papa ne bimati ba réseaux sociaux chantage bon pour na luka succès na réseaux sociaux boa capable à tout pour na luka succès na linga abinote so na talibino na mona ka boa bandoki nana bezo beaucoup misa Chantal Mbo akoma mwasi ya valeur bino de fait beaucoup misi mo sa lokumu mto omoni azo respecter na réseaux sociaux mto comme c'était pour bien so ba mabata ubwana sima Chantal donc boyebi ke na mangobo nanga so na bimisi na réseaux sociaux bano sexanga obenge jo ngwa ye ba sexy na réseaux sociaux mangobo elle chante Kyota muninga naza mombamba naza kayakavu nasengi bis encore Jojo ngonda Kyota la muninga Kyota la bibish potongo yaya Kyota la bibish muninga na binoti muninga te j'espère au ministre Grévis qui sa malade batama bomé za bien pona mona ko komika kuna ya liboma na liboma non na batongo ba mona ndiro non yo mi mona koke kwa bandeko oyebi ke ba sero bazana Paris balinga basala tout didi sona akamona kaka ser la chou tela ba complexe ba sero yo ya yo kalingi Thompson encore ser wana to tuna ngani ye po lengi na mobali alamba sani nzungwa madesu apembe achesi koma ngombe na kati ngombe te babenga ngoni mabuma ngombe ajusi koma kayabo akalingi ajusi ko aboki ba onyo na kati ajusi ko Thompson ache pembeni wasu mobena benge neni na yana ba master na ngaba okombona ko ba mesu ba master ngaba lio ba metro kwa ya ba jusi ko tela munini bache ba jusi ko musique bache ba kofi kuma jusi ko nzema kofi yo nini shamu kwale mama pesa mbongo lwa wana siko bana kuna na ba chambre
télé sikoyo monene na mire yaya azwi sikoyo na mesa azwi tala fofo baluba atyeli bango na mesa papa boyo alia papa boyo alia bino bokoyoka ngo douleur bokoyoka douleur a bracelet na 2 ans 6 wana elengi yaya bomonise tata na Rihanna po do ndima bino bomonise tata na Macron po o bomonisi ye bana kaya balabala ya cité playback ya bana cité donc makamyo c'est na cité bandeko o bomoni ser la chou cité na cité quand on dit les enfants de cité muto abeta concert playback mona cité muto abeti wana na isabino eza maître Gim cité ya eza bubati ya kariste ya muto abeteli biso eza ninote ya c'est petit lioto vous avez bisous bye chimène qui a maquillage na robot ça n'a raté toujours ensemble tous à la c'est important donc banani bino nyosa lingara bino donc tout le monde vous leke belé je vous aime je fais des gros bisous tout na pourquoi na émission na osala tout kutana na pourquoi boya awa émission est vraiment important c'est émission des poids à las non ça la pointe à la sto na zana invité na nga o mata na ngai donc to solo la kaka to tonga mais to tonga te to bino bozaka wana boyoka bo tapote donc les émissions m'ont dit to tonga te voilà sko Anita merci quand même on vend ici serre la chou tranquille ou enregistrer serre la chou ninga benga ko otindele mbonga ko lia zo souffrir natiki bino na kie bisou bay boza bien Gilles était mamoulou bana ko bosa na raté bolingwa Zaïre toujours à mort bolingwa Zaïre donc ibabi page na biso ya makambo ya Congo kaka bolingwa Zaïre natiki bino boza la bien mama Kimpi na oze l'invitation ko convocation à la police tout ko samba na la kisona mboko ko mama ba samba po yo yebo samba te yana jana oze la même ngala zela convocation so na salité na ko sali so convocation makasi pour na oselo 10 000 vidéos donc na 10 000 vidéos au kokate on que zo plainte to ko samba ngana boza bien tambaza na bino na poko ni no yamba bino no matisa batutu boza na bezo bo mata bo limisa ni na matisi bino te na longa ba modérateur na page na nga ba te belé parce que na ebeti na ni na ocha le créer ba problème donc na ngala lingana ngoto yana longa na nga ba modérateur na pourquoi ni gladiator je t'aime beaucoup ma sœur bafana nanani Namboka GG Angelica donc nous c'est la famille biso c'est la famille vous comprenez o kamaji na ngati kamaji la baronne kamaji la baronne Manevu. Nako sabino te. Nako sabino te. En fait, tu comme ici ba tu ma boma na réseau sociaux ba compatible ba no ba lukani ba lingini. C'est qui? C'est moi je prends quelque chose. Ben on va partir Lucas. Tu comme ici ba tu ma bomba ba te ba no do sala bango nini. Mon magali. Todo ye TikTok. Abie bino kuti na occupé bino te. Bino kuti wana niveau te. Ne ba banga ni do ye TikTok. Bonzi matin. Surtout mama Kimpi. Moi ça soit ma suba. Bon na bete bino solo. Yana jo finga fali pupa. Yana jo finga fali. Babengi biso. Consigne ko etu na lamuka ka bina tongo na kuta manuela popola mama Kongo na ebisa bino bana mokile sama na mona ngote manuela benginga bi Josiane ndezana fudo finga ya Nadia ndinga la fingi ye yope kumi tourno fu finga ya Nadia bandeko nazwa telefone nga mama na mabili on nom de Dieu Fabien Landula témoin na ebisi manuela na ofinga ya Nadia te pona makambo afali
na finga Nadia te po afingi fali italinga te na finga ya Nadia kaka na likambo eza yanga soki boyebi video na boke obeta Manuela kitoko afingi mama Kongo bo mona video yango eza ya pour makama fali na se Manuela no sala kango jamais parce que Manuel ya mama Kongo afingi fali ngai Josiane na yo beba na Nadia pour na finga fali na finga na kote la fali na finga ya Nadia na bina finga ka pour na makambo nanga elekela ya ndima ati na ko sala kwa bon tina fungola mbanga nanga na loba même yemo Manuela ibike mama Kongo mutabandanga akansenga na zoba ponga na zala bongo sona na bayaya na tikila yaya litoi siko na misala ndeti na osola kwa neti mutu moko kwa comme un peu fofol quoi siko batu lokwa ba mama Kongo siko mona ngandire na mayele mukie okukate ok doa batu oyo sona comprendre yo na boyo libela sona comprendre na boyo libela asalanga je kaka ya TikTok na comprendre que c'est waza fausse na baka plus jamais tant pe na komina ba GG eloko liboso na bano banga mingi na bano respecter zaki na ngai telo kwa nizwaye pona za na bien nayi mais yende mutaki courage au bandanga au tindilanga message ke au finga ngata so finga GG même kama bana oluba e banoko ekele kutu GG tezo kilinga parce que moninga na GG na Karine Ndinga na mwana tatani na mama na ya piki meme kusi de kwa mama Kongo. Ndita nguyeza ina Chantal nga sina siliki lai. Do anga ko a diriger nga. Nga ko tuko nga ba diriger nga te. Nga ba diriger nga jamais. Pe na vie nga. Na conseil na koyoka mutu mukilité. Conseil na koyoka ka mutu mukilo isanga José nous a trop gentil changer. Il faut na yoka kote wana pobe erreur na nga yangwana. Conseil à vie n'a pas ranga moko na ekolo bango na réseaux sociaux. Parcours à vie n'a pas parcours na bino. Na vandi na koko apesa nga conseil bana tongo midi pourquoi. Ya Nadia, il faut que porter nga plainte. Tout ka so yena matière à mutu. Pa na tele melo. Camarade no churambo mayewana. Kene ko finga e. Kene ko finga churamboma. Bino bino batanzala kile ko finga chura mboma ngumba bisous bye bon ça bien bisous bye Raïssa